lorsque vous parcourez les frontières de la République. Tokoyoka lisusu mongongo oyo te. Nsango ya liwa ya Zakari Badiengila oyo abengami na kombo ya Nemwanda Nsemi, moko ya bayinsomi ya lingomba ya losambo bokoko politiki bundu dia Kongo mpe mokili mibeko ya kala. Ebeti lokola kake na matoi ya bayidi sangalina pe basusu. Nemwanda Nsemi asili bongo kowa omokolo mwa lelo simana bokoti boye na l'hôpital uto sanza ya motoba ya mbula eye elobi moko na bakambi ya lisanga wa ye bundu ya mayala ne sakameso dia Nkanzi. Auti kowa depuis 11h30 ya mokolo lelo sango pese panzani mokili mobimba. Malade bandaki kala depuis 2020 era kotaka na CNPP. Tout récemment là c'est au mois de juin que akotaki na coma et a sali 4 mois à l'hôpital. 4 mois na azalaki ko respirer na bonbonne ko sala makambo nyonso na basonde. Donc 4 mois après koki ko résister te nzoto esede nde auti kotika nzoto na ye. Nesa kameso dia Nkanzi atalisi ete ata kotata longi lokola bazalaki kobenga Nemwanda Nsemi akei mayala kisaki bango makotika libela na libela nzambi ebongoli lolenge na bango ya kobanza. Toyoka lisusu nesa kameso dia Nkanzi. Matea na ye oyo ebongoli bomoi na biso, ebongoli bongo na biso, ebongoli emoni ya makambo na biso, epesi biso makasi po ete tokoka komikangola. Mutu mwindu foye bake aza kokangama, aza na esclavagisme. Esengelaki tozo mateya oyo ni mwanachema yaki nango oyo esalisi biso lelo ketoko ko défendre ba valeur na biso, to ko défendre ekolo na biso, to ko défendre mabele na biso. Donc eloko mutu ya yango wana mne mwanachema ke mais akete parce que atikali ko lona ba millions de millions d'âmes, esprit atikali ko former. Bane Kongo lokola bana ba etuka ya Congo Central babenga maka bango mpe batalisi ete Nemwanda Nsemi azalaki bongo moto ya mpifo ayebaki mingi lokumu ya kozala mu Kongo yango azalaki kozongisa bato ebele bamiyeba. Pona bango Nemwanda Nsemi asalaki etumba monene pona kozongisa na bato bikumu na bango. Toyoka Chantal Malamba Kifongo ye azali ne Congo. Azalaki conscient ete motopo akoka bongo kokangwama esengeli amiyeba ye moko. Ayeba azali nani na kati ya mokili. Po moto nyonso na kati ya mokili azana tina. Alors ye ayebaki mingi kimokongo na ye, ayebaki mingi mateya, ayebaki mingi valeur ya kimokongo. Pe mateya na ye mingi ayebaki na kozongisa bato ebele na komi yeba. Tuka etumba wana oyo ya salaki pona kozongisa na mokongo nyonso, pona kozongisa na africain nyonso tu. Ba valeur africaine pe koyeba ndenge nini komi bundela culturellement. Omoni tozalaki colonisé, tozalaki acculturé, bongo na mateya ya papa Badiengila oyo biso tobengaka mingi Nemwanda Nsemi. En tout cas toyebaki bongo na kosala lisusu. Komi tuna lisusu koluka lisusu komi yeba malamu po ete tokoka bongo ko affirmer personnalité na biso koyeba mingi ko affirmer identité na biso ya ba Congo ya ba africain en général. Na UDPS bayili ngomba ya politiki ya mokonzi ya mboka mpe bazangaki maloba te. Pona moko na balobeli na yango Maître Richard Mpinda Nemwanda Nsemi azalaki moto oyo alingaki ekolo maye to nationaliste mpe azalaki katikati na misala miya kokende na mapona mpe lisusu bato bazali koluka ye mpona kozwa bwania. Posa na Maître Richard Mpinda ezali ete atako ye asili kowa Congo Central etikala kaka na bomoko. Tolanda Maître Richard Mpinda. Azali motomoko à prendre part de manière active et plusieurs fois na processus électoral na kati na mboka na biso. Tomoni ki azalaki motomoko oyo na ba Congo nyonso azalaki bato azalaki ko se référer na ye pona kozwa poignard, kozwa mayele et puis mabondeli na ye pa nzambe banda kokoba pe. Tosali perte monene biso nyonso ba Congolais toyebi que c'était une valeur vraiment sur laquelle qu'on pouvait compter et donc tozoko espérer que na kokende na ye guerre ya leadership et kotika la kokota na ba Congo te et que les gens vont agir dans l'intérêt de la République. En tout cas, Nemwanda Nsemi awei bongo na mibu ntuku sambo na sambo. Bomoni sami na ye ya suka na miso ya bato. Bozalaki ntango lisangali ya ye, likotaki na union sacrée pe asengaki na bayi lisangali ya ye, kopesa maboko
na mokambi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.